Bonjour, Banapoto, Naza Awa, na centre commercial Agora, il y a Grigny, et s'il vous plaît, il y a Evry. Rabino Koulut Magela, na Outkoko Tsamundele Nyongo. Donc, tellement que le message est très important. Beauté à poto. Poto, ça qui toko trop, poto qui toko trop, mboko yo. Tout ça, on a début à mois de novembre, mais déjà, on a préparatif pour la fête à Noël, la nouvelle an. On a CP, on a Sabande, on a poto, on a Afrique. On a Makambisa, on a Mboka, Mbongo, Yamboka. Ils ont contribué pendant la Moussala, pendant pour la Bongisa Mboka. Et ça, tu vas payer ça, Jamal, va payer ça, Kamere, Moko, Allié, Naïba, Mbongo. Est-il que l'objet est libre, finalement on ne comprend rien. État des droits au pendant Fatia pour Metaki, toujours comprendre. Mais c'est Fachi. Tout ce qui a l'acceptation preuve que la caméra est en boloko. Ce qui a droit à traitement, l'acceptation pendant que l'hôpital a un traitement. On a droit à peuple. Congolais, tant qu'il y a qui yuma abo, puis à la beauté à Mbongo. Ils ont bongisa, Mboka, ils ont salagé moral, ils ont salagé Toko, le ciel, ils ont monté na kuna, moni joyeux Noël, yangwana, ba fleurs, ba ornement, t'as la beauté à Mboka, t'as la beauté à Mboka. On a lumière, on a lumière, ils ont payé là, ils ont koufa. Donc, on va utiliser pour nous. On a mis sur mouton, on a beauté, mon esthétique. Après, ça va coco, on va lire, après, je vais mourir. Moi, je vais mourir, je vais mourir. Je me suis mesuré à la distance, je mesure à Bana. Congolais qui yuma abo opia batu moko boye bazana bango ba voisin bino bango benga bango surtout ba journaliste ya Kinshasa ya RDC botika non makambo ya kobenga ka batu nyoso bandeko bayana pays wana boko benga bango bandeko Eliezer bandeko soki nani bandeko batu ya pays voisin bazalaka ba voisin. Les Congolais brassés, les voisins. Les voisins. Les frères. Les Rwanda, les voisins. Les ndékoté. Ndeko na ya kokata kayo mutu aboma na marque ya ndengwa ni zalakate. Batu nyoso boko benga bango ndeko kingandi ndeko soki mususu soki ndeko Roberwa. Ndeko oyo mususu wana prometaki batu ba comme on peut écouter net ngala ngana ko yosuki ba nyamgarabo soki ba nyamgarabo azo promettre na ebe batu pe na kati mboka na bango liwa ezalaka te lobi nango petit wana au foot wana ezalaka te boya ko mesira ka batu. Je suis seul, monsieur, je suis seul, il y a personne à côté de moi. Je suis seul, il y a personne à côté de moi. Bon protéger ka bola ta ka masque, mais quand tu es seul vous avez le droit de masque parce que nous avons besoin de respirer. Nous avons besoin de masque. Nous avons se protéger parce que le masque est bien, mais à condition que derrière la distanciation est à 1 mètre. Bon, on a 2 mètres. Vous avez signé le masque. Ça ne va pas, non? Et non, là, il faut que nous respirer bien pour que nous ayons la clarté. Il y a des petits enfants. On a un masque pour comprendre le sens de la montée. Encore un peu de RDC, beaucoup de Nigeria. Et puis ça va Kanda. Et puis dis-moi, c'est la vigile, mais c'est là ta masque. Entre les gens, non, là, ta masque. Et nous avons fait ma bien. Eh, na utina kisalo na ngana buka ina ngoyo ila ngasuba luwa moko boye.
oyo ezanga ntina na ose protéger so na kati ya bis naza na bato pembeni mais ntango bato baza te kulutu magela oyo awapi deti mavanga elobi nango oyo mwana tongo mwana poto atongo tomona makambo na poto ntina kisasa zita ya na Kinshasa kuna boye na Saint-Thérèse azopompe bakar tokanisa yango baparfum nzoka badeodorant kaka basite poto akala makambo bandeko botana osu bote oyo ezali awa botana osu bote oyo mavanga tala place akoya na bana yango oyo bote ya boye mpenza noko mputu bon ya koloba oyo bavia kala bakosaki biso yo mutu oye na o ngulu sepela kaka loba bamusicien merci bolakisaki biso nzela poto ata bofuteli biso batike te mais bolakisaki biso nzela poto babote ya boye oye na o ngulu lobilobi okoma oloba o bolanda bamusicien te bongo sikoyo mama ya maître Gims alanda bamusicien abota bagims ali abota alanda bakofi abota mwana ya kofi wana oyo akoma mannequin kofi kuta azalaki ne mutu akokende baklasse alandi ndule wana lelo esali grand mopao mutu ana domaine na ye so mutu moko aéchoué koloba te bolandaka bamusicien te non diaspora ezokotisa mbongo adanse na Afrique mouvement wana ewuta pa ya bamusicien un cas personnel un cas ya mutu moko ya kogénéralize yango te ya solo te mama esinzeli nayebisaka mwasi nanga moko nayebisi ngai mama nazwi mosala oyo mosala nayebisi nazwi vigile abi nanga na lingala eza nini ngai bisinzela bipapa nanga keluka mosala mosusu ndenge nalembaka jour yango antuka basi ya poto oyo nabi ayi papa nakisasa tobengango basinzeli sikonga nayebisa bandinga nanga nani nazwi mobali nanga aza sinzeli naboyi te alabi eza mosala me papa tela niveau na ngai na mutu asinzeli te nga fokoma PDG fozala ministre nakufi na oseka eza te ka humilie mosala wana me eza statut niveau par niveau na vie mutu mosusu fozala ministre mosusu fozala commissaire des zones angile neti vie na biso mavanga ngimbi voilà ozo comprendre mosusu mpe fozala député te na oprofite kutu badéputé FCC na osala bango message entre un ami et un frère le choix est clair bino tout bolanda faci eza makambo eza komi ntango ya intérêt national bomoni awa wana otolakisa beauté ya poto me na profite aya deti mavanga tolobiki awa na poto na okende sikoyo pai baosalisa baexamen mpona bavoyage so nakuti bakangi te bomona na kofilme badocument ya voyage eza gratuit eza te lokola na Kinshasa kuna bazosenga ba $45 tomonaki yango na internet bakangi bato na aéroport bafuta $45 baboyi kofuta bachinois bafuti baleki na bango awawa ofele tala planète oyo basali awa nini ya univers baplanète quoi voici comment est le monde ebotala ndenge monde ezalaka boye baplanète globe terrestre na kati wana ta mosusu wana c'est la terre na kati wana c'est la terre baplanète oyo mosusu bajupiter oyo mosusu bamars planète bleue c'est la terre oyo kuna ya rouge wana fo ezala soleil oh là là planète bleue c'est la terre c'est ça oyo ya bleu oyo c'est la terre baplanète yango oyo oh là là batina makambo ya horoscope okosunda koyebisa bazairo na sina loba yango ndenge nini lundi yango balobaka la lune mardi eza mars mercredi eza mercure jeudi eza jupiter vendredi eza vénus samedi eza saturne eza baplanète notamment baoyesa bino bavérité ya mokili elingi oloba teke balobi oboya nzambe eza nde mokili évolue ntango balobaka nzambe asali mokili na 7 jours ezalaki mpona 6 planète elelo baplanète eza nango ebele toboyi te livre yango ezalaka makambo mosusu ya malamu kolinga mwasi ya moninga te koyiba eloko ya moninga te me makambo mosusu monde évolue
peuple zaïrois parce que congolais buzoba le peuple zaïrois tout évolué linga bible linga ba conseil mais makambo sous pe monde évolué berceau de l'humanité c'est l'Afrique ce n'est pas le jardin d'Éden quand ba yebisa bino mona oh non ba lobaki soki dans les derniers jours ba antichrist les awana tezan des vérités berceau à humanité ils ont en Afrique centrale ba changer ba histoire na ba mindele ba tie ba Euphrate na ba onzo ils ont ba fleuve Congo la preuve est que sans RDC sans Zaïre mokili ezalaka te calcul à liboso ezalaka na Zaïre babenga yango os de Chango avant Jésus-Christ ba calcul wana esalama yango lelo koma ba ordinateur torepelaka bino lere nyonso ba téléphone oyo basatellite oyo nyonso osalamaka na biloko ya Zaïre premier avion basalango na mabaya oyo ya Zaïre oyo oyebisa bino bondimaka kaka te oh quelle beauté les enfants mpona mama na Raemi oh là là mama na Raemi aotela makambo ya na azolakisa ça c'est la beauté de l'Europe oyengulu senga musicien merci voilà ngalobaka nanga vérité en tout cas mpona lelo nasuki boye nakei nano esika bakosala makambo ya mikanda oyo ya bacorona mpona voyage so nakuti eza ouvert na ofilme omonake na poto eza nango gratuit kuna na Kinshasa basengaka bato ba $45 alors bambongo yango mpe soki bandeko ya batuti bato baliaka bambongo yango ekotaka nango na Zaïre te na bakongolais te or batuti baza bavoisin baza bato pays voisin baza d'origine te congolais ki yuma abuo pia vérité sur vérité Kiyuma Abo Pia. Voilà. Moko nde tokutani bakalate. Wabino kulutu magellan, olingo yekola kokoma, olingo yekola koloba. Ulandi kulutu magellan. Mbote na jeté mfumu. Mbote na Pine Show na Kin. Beazine à Londres. Chiri Charana Luanda. Mbote na Rife Malenga Parigo. Moi na équipe de France de la SAP. Na Bosanité Cyril Kina. Papa Yoyo. Chinois de Paris. Petit frère propre. Claude Meka. Ambre Jaune. Patim Bengani. Banque. Patim Bengani na Lyon. Double S, producteur à Zalaga à Moko na Lyon. Double S. Nabo Sanité Taylor Vandam na Lyon. Petit frère Migueniema. Migueniema. Solo la vérité, tout solo là. Pas plaisir à trop. Teddy Mola, Edino Image. César Ngadi. Les grands patriotes. Nabo Sanité. Il y a Lolo Swami, la SR Nabiso Mado Chako, la Doliprane de la presse congolaise. Moi, c'est Mandef Moko, moi, c'est Mandef Ozalaka Moko Napoto, SR Nabiso Wembo, Bambo Teatro, Moutete la finga papa Wembate, Moutete la finga Lumumba, pour Bamba Pesa, Batete la valeur. Babino Kouloutou Magellan, l'avocat de tous les Banyanga et de Batete la Dimonde, y compris du village Molokai. Mbo Théâtre na Prezio, Chikito Mouchachino, et Eric Lutumba. Mbo Théâtre bon retour na pays, na France. Eric Lutumba, ma plaisir à trop bon retour. Séjour l'équipe bien. Au mon équipe, ma famille n'a kin, ba mbio bien. Petit Nabiso Dianyongi, Simplice. La plaisir à trop, Nebo Yambi Eric Lutumba. Allez, Libino fort. La famille on a ébissé dans soit famille il y a un na bino 5 grand merci bon théâtre na beau frère nangai
Pinto, hein? Féroce Pinto, joyeux anniversaire. Bobali Agitel, beau-frère propre, joyeux anniversaire. Voyez, beau-frère Koulout Magellan, Bosani Yote, Talaba Étoile. Moi, je suis Zalaga, Mokonzi. Tant Obali Gitel, Obali Mokonzi. Obali Deti Mavanga. Respect la Mams. Vous pouvez savoir respect na parler. Pas à moi, Mokonzi, à Mokonzi. Et ça, bon, yaya. Pipipi, j'appuie du moi, na. Moi, na quartier, bourgeois, quartier 7. La Bossanité Aïdé Songo. Au service de la nation. Aïdé Songo au service de la nation. En tout cas, Fabino Koulouti Magellan Kalate, de Tomonani, na Isika Baza pour avoir des documents pour un voyage. Colomba France pour à l'étranger. À tout à l'heure. Merci à trop. Petite sœur propre de Timavanga. Tout bandana 1. Yo yebi. Allez. Mbotena Odilon. Aurélie Mambouna Kinshasa. Ambande Konyoso Bazana Bounia. Alain. Fiston propre na Bounia. Adolphe. DHL. On a Bounia. À tout à l'heure. Sans oublier les grands mots Pao. Et Aguada. Allez. À la prochaine. Bye. Bonjour Moukarava, bonjour Bandego Nanga Nyonso Bolanda Koulouti Magellan en direct. Na outi na Evry, na centre commercial, na prometteur que bino ke na Roya et Sika Oyoyo. Pour na osala ba examen, pour na makamba voyage. Place nango yango yo. Place nango yango yo. L'examen est gratuit. Au foot en bon hôtel, on a 45 € dans le laboratoire et dans l'aéroport. Dans la place, on a un laboratoire d'analyse médicale. Laboratoire d'analyse médicale. Biocet, tiers payant. Donc, soyez awa. Au ça a examen na yo. Dès lundi, bakangaki na 16h50. Là, je crois que commis 17h juste. Alors, on a commis à 17h juste, bakangaki na 16h50. Yango du lundi au vendredi de 13h30 à 16h50. Soroye awa, ils en a grigny. La porte oyo. Au moment où mutu moko zawana, a opesa ba papier moko remplir. Ça ne dure pas longtemps. Si on remplit le papier, on a une fenêtre, et vous allez au fond. Moi, si je suis à 4 ans, je suis content de me à saluer au examen. Après un jour, dans le site internet, on va tenir le résultat. Limite 2 jours, pas 3 jours. Place où on va promettre que nous avons Evry, que nous avons Leki. Ce beau l'air, je crois, il est 17h. Donc là, à 16h50, Yango est fermé. Demain, après le taf, si possibilité est, dans les cas. Donc, je ferai ça en live d'ici samedi. Dès que j'aurai le temps, dans les cas, en live, que ça ne va rien coûter. Au lieu de payer ça $45, on va mis à l'aéroport. On va faire un aéroport depuis en 97. Depuis en 97.
bana ba kimoyibi na bango baya lokola bato moko bayaki o balibérateur ya mboka nzoka bamiyibi baterroriste baza bagénocidaire bayaka mpona koboma peuple congolais nayebisa bino banda kala boyokaka nde te bato wana bayaka kosalela bino eloko moko te na pays boma kobenga bango bandeko ndeko Kingandi ndeko Eliezer ndeko soki Eliezer ndeko Murugaga pardon na bino bajournaliste congolais botika nano makambo wana koloba ngo mino botika mama kobengaka bato nyonso bandeko bamisu baza bandeko na bino te bamisu baza bainfiltré tata na bango boyebi te mama boyebi te classe batangaka boyebi te kaka oyo ndeko Kingandi surtout soki asali mwa association moko bino tu bacongolais alebo landi mutongo soki na ndenge nini botika makambo wana biso ntango toyoka na poto komona bakoko moko bazalaka na bafenetre bakoko nini bazalaka na bafenetre or bavivaka guerre mondiale bavivaka guerre wa Hitler deuxième guerre mondiale yango bazalaka kozala na bafenetre bapere yango basi bakufi bakoko yango bazala kotelatela libanda bakokengela mboka na bango okota ya balabala moko mwaka 20 minutes wa mbila ye ozokomprendre te bakoko nasi abenga ye bambila encore ntango atokaka biso mingi te bazala kosurveille mboka na bango biso kuna le motiamo boboto ata kutu bato bakati bino mitu oyoka kaka o ndeko Kingandi na oyo député wana olenga nkoyi soki olenga nkoyi azoloba nini o fatiaki ndi kokutana na prédécesseur na ye histoire banda 97 ti lelo tokefase yango eza histoire ya lokuta tokozonga na 11 province tozongela nkombo ya Zaire totie Congo Zaire banda 97 bato na baya bayaki na histoire ya lokuta ya moyibi ya bagénocidaire baterroriste baza bandeko na biso te so bapesi yo nationalité eske bapesi yo mabele balobela bino mbala boni mwana na biso diafuka alobi yango boyokaki te soki diafuka soki nani Tufwadi soki Tufwadi petite sœur wana oya ya royaume Congo wana lobeli bino makambo monsieur David Ekofa alobaka soki biso tolibere te bana na biso baya kolibere bomoi te mwana mwasi wana ya jeune fille wana sa bandi makambo yango kasi prophétie ne olingaka pasteur alobela bino prophétie bon peuple congolais wana eza à propos du tout des fois et de rien entre parenthèses mais objectif venez ezali mpona kolakisa place oyo ya test ya covid ezali gratuit bafutaka te arrêt de prélèvement sanguin neti kuna bakosinga bato bambongo na aéroport ya Kinshasa wana kimoyibi wana tosi tolembi yango mbongo yango etongaka nango mboka te ekendaka na baposhe bamiyibi bavoisin oyo bino moko benga bandeko o mwana mboka ndeko mwana mboka ndeko mwana mboka ndeko bajournaliste ya Kinshasa botika makambo na bino ya kobengaka bato nyonso bamwana mboka ndeko mwana mboka ndeko bapays voisin bakoma bandeko no mona bangole basenga mabele na Kinshasa makambo ya soni ya sali te moko ezalaka te na monde ngaye obanda kundenge na bamboko mutu bafaye bakanga ye deja ngaye congolais yuma yango futu longolaka mkombo wana kaka kombo ya Congo wana donc république démocratique du Congo foko olongola kaka kombo wana yo omenace France bomoi te Macron auti okota makambo ba français awa bakomenace onga pardon ndeko toyebi mpona test ya covid-19 botikala bien à la prochaine occasion ya bino kulutu maje na baye